Pour soutenir les rêves de jeunes de villages Noki, Ngongo, Koma, Kilemba et Yidi du secteur Boko et Gombe Matadi, l'honorable Rachel Dazangu Kansona a remis en faveur de cette jeunesse de jeux de varese et ballon pour réveiller la loisir dans les milieux ruraux. Na souci ya biso ya mama eza nini par rapport na ba mayo oyazo kabona na ba ballon. Eza pour na ba jeune balongwa na kati ya ba pensée ya distraction balongwa na ba kuluna oyo comme lelo répandi même na ba village ba se focaliser pour na avenir et vous allez kitoko pour na biso honneur ya village ya Koma kito moni jeune na biso lelo akomi na mbanzango akomi beta football alungi mazango akomi na Kisasa alungi na Kisasa akomi na équipe nationale qui na poto et vous allez fierté na biso. Mais maman Rachel Rosa soute mère aux antennes en souvenir on qui na bandaki boy histoire ndenge bandaka lelo na komi boy. Vraiment toza du cœur avec Ebino, maman pe alingi bino, bossa le lokwana na souci vraiment ya ko promouvoir d'abord image ya maman, pe ko faire valoriser lobby tout ça la sunu mingi koleka o tozo ça lelo. Les bénéficiaires n'ont pas caché leurs sentiments à ces gestes. Donc loka liboso na nous na remercier maman Yami Balé nazo koloba maman atika pe bisoté. Biso la secteur augmenté de développement ils allaient kokoya. Surtout pour la jeunesse. Surtout pour la jeunesse. Tu sengi et pas ya maman. Mikolokeya. Nzambe abaksile o izangi. Mais biso ba jeunesse, tu na posa ya maman. Aya. Biso peuple ne Congo. Biso peuple ne Congo, tu na posa maman aya. Tokutana, akitana base. Pour biloko oyo depuis to betela tournoi. 6 ans je crois bien. C'est la toute première fois que nous sommes sur biloko oyo. La CPMI na Rachel ninge atiko kanisa biso na ba varese na ballon. Tournoi na biso pelinge zonga na CPMI depuis 2015. To sala makambo oyo alemba te asunga biso ba jogo. Biso pe ba jogo tondo sunga eto nsaka na zizi kwa beto kwa sala ko. Nsaka na zizi donc za villa ntama. Wabugunu tumweni bya ubisi didi akantuka kiese kina beto buto bakidi bya umpaso mutombola nkumbu ya mama Rachel yenda kuntwala Nzambi kanjikila bebe bikondo lomoyani paso lomuganga kato byo bakadiaka. De ce fait, la remise de ce biens a été faite par la délégation de l'honorable Rachel Dazangu Kansona à la personne de Alfie Tadiloa et Beni Bongele.